nazwaka coup de fil boye masa benginga nakolela nini susu masa tonto yikanunga moyen te awa nini mbongo nanga nyonso na travers na YouTube bayibi ngango pesa age ya mwana na biso te mais $800 kozwa wapi ye kwa tangaka aosa ndenge nini abuka kesa l'état to osa ko boni et puis à chaque mouvement zo ça la place nyonso za la ba ba ke oza place telle ce qui est grave ba ke plus long ko lobake soki okopesa mbongo wana te oza na valeur ya ngombe okobela liboma akota na chambre masa akenda ofungula valise ndazo mbongo masa ole akenda se présenter balobi nete koyate ça il a biso transfert asali bango transfert ya $800 bandeko batona ba comprendre directement que non en tout cas oyo ezande este place ba minerai ya Congo evandi donc kuna donc ba carré minier ezande kuna mbongo evanda nde kuna matiti yango na 50 francs nde yango na afungoli na saki na ye basuki wana te balobi Seigneur Ibu alobi eza ba force négative nde babundisaki yo ya famille na bino photo bwaka 33 plateau ya maki na mai pona mbongo na yo ezonga baboka 33 plateau ya mai ya maki na mai po mbongo na yo ezonga. Voilà, salut la famille, merci na bandeko tout ba zui vraiment libakwa kokuta na biso moko alelo toza bongo lundi le 10 février 2025 partout boali na ngomba Kinshasa na mikili ya poto. Merci lisusu ndenge bokozwa ta ko like ko partager vidéo na biso ya moko alelo et puis topesi merci na babaku nyonso bozali liboso etando pona ko tala émission oyo nazo présenter bino. Et ce qui beaucoup remarqué, nazali awa na résidence ya Masa, Mama Sandrine, où vraiment zali ndeko na ngai to partage na ye mingi na ba émission to ya kanango pona ko informer bino. Et lelo beaucoup remarqué muke toza un peu na souci, toza na altitude moko ya pasi oyo dikama moko komeli mama sa o tozo pese toujours ba courage. Et puis na ba nyonso balinga mama sa to sengi na bino pe bokene na Sandrine télévision bolanda pe moi information ngo o ekomeli na ngamba mama sa. Merci lisusu na mama Sila Bisalo au Kapi hein o lelo toza déjà les 10 bientôt là tozo koma les 15 42 tolobaki tozo célébrer anniversaire 5e anniversaire ya SB. Et puis 26e anniversaire ya Sila Bisalo tozo milenge la kitoko bomoni déjà ba délégation auto profiter pe na ko saluer président Yoshua et ainsi que Karine Montou bosila yiko koma ngomba Kinshasa depuis avant-hier. Et puis to souhaiter événement les kitoko tozo zelaka nde tolobaki ba pesa biso lié oyo événement kozala nikamweza nini nikamweza ya pasi. Pourquoi? Parce que je crois bien bolanda qui émission monte au salagi na maman Sandrine, c'était les mercredis, les vendredis, voilà. C'était les vendredis auto saki émission na masa ezaki analyse quand to partager ba idée sur information côté to partager to petit conseil ne ka to lingara et puis to loba mingi to lingara ko chama ele na makambo parce que bozo bekota moi mingi na réseaux sociaux. Alors après que ça l'émission na profiter peu ko ça ka montage awa pour maman Sandrine et puis na kinangai azaki vraiment tellement fatigué. C'est beaucoup remarqué jour en gros asaki au moins 2 ou 3 éléments mobimba na journée en gros azaki vraiment très fatigué et c'est nga se reposer. Alors nga ko kende na kendaki to kutana ki vraiment les sous-souté. Donc tout se séparer car après tout un tournage abi à se reposer nga petit aussi sa montage na ko kende na baika ke bon masa kende ko se reposer nga na kei comme ça to ko mona au moins samedi parce que l'actualité pesa gi mo mingi vendredi ngo na ba pokwa wana boyebi ka ndenge réseaux sociaux kendaka
toaki kobengana mpona kolobaki samedi peut-être tokosa pe analyse. Alors le samedi matin tobengani masa bité azaki na mo ba cooks ya kosala si tout va bien peut-être ba après-midi toko pe retourner mpona kosola makambo tout bomonaki pe ezaki penza ya kopela surtout beaucoup plus na film na biso kitoko affliction o lelo pe na souhaité na bandeko nyonso bazela 6e épisode ezokota bo chaka mo pepeka nde tosenga na baba cook bozala na mpona ko soutenir film na biso na ba vie na ko like ko aimer. Soudain et ça dit que to tourner les sous les samedi en côté tellement zaki trop pris tobi a peut-être to ça lundi pour dimanche ils a rappelé jour à repos ko tourner chaque jour ils a rappelé moi pas si yo ebi kaka nzoto zanzoto senga pe moi ko se reposer puis dimanche ils a jour à l'église il faut ko kota l'église tout comme ça directement le dimanche vers 19h je crois. Si je me trompe, c'est 19h20. Ah, nous aurons un coup de fil, boy. Massa benginga. Nakolila. Ah, nini sous massa. Tonton Iranunga m'a été awa. Nini. Mbongo nanga nyonso na travers na YouTube. Bayibingango. Ngabi. Ah. Mbongo na yo nyonso. Moi, je croyais peut-être nenga baga zaki na ba course ne samedi. Et cause peut-être azoki mbongo mo boye na ndenga musala ou be makambo ezaka pe bela boyebi ki asa rapé andeo YouTube azaka pe na chaîne o asaka localement à travers peut-être mbongo salaire tout makambo ko zala ono mbongo na vraiment ya YouTube nyonso eki ngabi ah ba je o erobenda batu bambongo ezakaka peut-être ba bendi mbongo na compte na ye ou bien problème moko to nini en tout cas masa vraiment zaki ya olela ti na oka bien te Nesinga kinaya ton a commis avec une explication claire. Explication na zui bandeko ego choqué mais je crois to lo bango na se amoy oyo tant que tozo vivre bitumbe aussi lati. Nzambe ka ndazo les devant mbongo eza suka ya motote et puis mbongo ka nde muta lukaka. Likamba ndenge salami ezande ni likambo salami ezake masa za mutalia kana batu. Na lo bango te pour peut-être na flatter ou parce que naza na résidence na ye parce que ne dans cette émission awa naza pe na bato ba olandanga ba otala ba omona ke collaboration to lobaka ezaka na musika te to se soutenir en même temps likambo ezali ba mona vraiment altitude na ye kinango et sentait vraiment que muto aza choqué alors ko lien na ye na bato c'est comme si peut-être yangonde et créer lelo problème e o na sens nini azakana bana mususu ya ba camarade ya bana na ye usote bandeko na ye bayaka na ndako na bato musu église izakana ngo ndako moko nde ya bato o ko zake ya kolia suka ezali kolia ya ko partager suka ezali ko partager alors ndenge na lopoto to baka tout excès nuit ezana mwana moko ayaka pembeni ya mwana ya mama Sandrine o aza comme mwana ndeko na ye ba mesana ba donc eza vraiment te ko chata attention ke oyeba ke wazan de côté parce que aux anatan ko ça partage wanati oyeba te nani ndeko nani nde relation alors moi na wana azarane pe na accès peut-être au côté ti même na chambre mais ça biso tout za ba famille to ebiango ezala nango oza mutu musubo mesala makasi akoke pe na chambre na yo abimaka na ye pe mutu akoteninga rigueur lo bate ko kosi parce que batu musubo pe ba vivre na bango akoza ndeko musubo azuna mo li papa na chambre azuna mo eloko boye ezala nango sans rien penser sans que likambo koma alors moi na moi si oza collègue ya mwana ya ndeko ya mama ça a combien de niveau ya ko traiter na groupe moko WhatsApp groupe Facebook plutôt ezaki ndenge nini po koma na niveau wana kaka lelo ne boyebi système koma na ba réseaux sociaux au mona ba groupe moko X ezobima na ba téléphone na biso no ba koti na groupe moko boye pona lika moko songolo pakala soko lingi o s'adhérer so po boy na o se retirer alors mwana na biso effet ya ko luka pe ko créer activité na sens que lelo to comme mona ma postage na ba Facebook au mona même na ba TikTok de comment azoteka ne biloko ne mo bo vente en ligne a poster tout consort azoki initiative ke abanda pe ko sa commerce
na kozwa initiative ya bando sa comex o esengaki ke aza na moyen ya kosala comex yango et ayaki ko intéresser grand sœur na bango pona koyeba soki akoki soutenir ye na comex akoki bando sala et puis bayebisaki ke to eza mpe ide mabe te ntangi moko mpo ozotanga et batango mosusu bavacances tout consort nde kaka makambo ezalaka ekoyede mpe na mbo babesoin makambo mike mike ato que jeune fille quoi na opesa age na ye te parce que eza vraiment dignité peut-être koloba ba age na ye na télévision parce que dossier eza vraiment en cours parce que likambo ngo ekoleka mpe boye te. Alors tellement baprometaki ye azalaki déjà na assurance peut-être que soit azwi mbongo akobanda déjà koteka biloko na ye en ligne acréa groupe na ye Facebook bino tu boyi page plutôt boyi excusez page na ye Facebook mpona koposte bilamba na ye tout consort o moto azala nango besoin nde lelo tokoma omona quoi abandi mpe déjà koposte biloko na ye de façon que soki bato baza intéressé basali bacommande na bango une façon azwi mbongo wana epermete ye abando sa bacha abando tekela bandeko na ye abando sa business ya ye ndenge ezalaka. Alors kobanda postage na ye parce que entre parenthèses biso tout oyebi na likambo etali postage ya page ezalaka na biloko efrapaka na tomona page moko te moto atie eloko moko mpo efrape motu te ozalaka intéressé esapato kitoko esaka oyo akechi oyo sandale oyo atuka telema eza kitoko boye fona lukaka na contacte bato yango mpona somba biso tout oyebi nde makambo ya page ezalaka ye mpe abandi koposte ndenge kaka makambo yango ekendaka ntango abandi koposte biloko na ye sans même azala ata nango comme marchandise je crois bokotenir nga rigueur te na makambo na oloba mpo bato nyonso te bapostaka biloko elobi ke baza na bamaison de boutique to baza na baagence moko tsongolo bakreaka kaka na bapage après nsima ekomi ake asombi biloko aya atekeli yo toyebi bapratike yango ndenge esalamaka. Alors bato bakomi intéressé tout consort ye collègue oyo akutanaki na ye alobi yo na page na yo ndenge ozopose biloko kitoko boye nasepeli makasi biloko yango vraimen ezali nga mpe asali bacommande na ye nga na kopréféré nakutani so na mutu moko boye ye mpe aka mpe makasi na mabiloko oyo ya koposte mpe biloko aza mpe na baboutique na ye tout consort ye mpe abi eza mabe te soki okutanisa ngai mpo eza relation baboyaka te. Alors mutu aintéressaki azalaki collègue mwana mwasi collègue wana ya mwana mwasi ayebisi ke non naza na mutu oyo azalaka mpe na makambo oyo ya koposte apesaka bato bambongo tout consort ye kutu meme likambo etali bamultiplication ya bambongo asala yango elongo mambo poste biloko koteka ekomi meme bamultiplication meme makambo bambongo asala yango ye abi ok bon nga vraiment makambo ndeti bamultiplication wana ezanga te parce nga objectif ezalaki mingi koteka biloko na business na wana osala soudain lisolo esuki wana avant de boye quelques heures après atala mutu yango mbala moko babeteli lisolo akomeli ye c'est moi le type à question oyo bosololaki le type à question bosololaki papa bonjour bonjour parce que aza mpe mwana moko bien instruit d'autre part apesi mbote na se présenter aboyeboye te nga nazalaki nalobaki nazalaka na bon na multipliaka tout consort ndenge lelo tokoma omona bato tobengaka baféticheur bakota na baréseaux sociaux bakota na tobengaka bango ndeni biso tu toyebi yango nde tonoloba kala banganga bakoma na bango lelo peut-être koteka baproduit moko ya bokoko tout consort bakota mpe ntina baréseaux sociaux omona mutu moko boye te nga napesaka tai nga nazongisaka boye tout consort natangi nkombo ya moto te me nalobi eza bapratike oyo ngai na yo toyebi lelo se camoufla na baréseaux sociaux na multipliaka mbongo soko kuta osali bozongisi boye okomona makambo na yo meme babusiness no osala ya makambo oyo omona ndenge ekende en tout cas ngai makambo ya bambongo tout ça naza mpe na mbongo te parce que so nazali na mbongo nde na ngai kokota na makambo mais nazwi bonne note mais soki nazwi mbongo na kosala mais na minute oyo naza nango te oyo te yo déjà lokola osololi na biso
yeba déjà que oza suna temps ko se retirer te na masolo oyo il faut sala kaka ndenge tokoloba bandeko il faut na sala kaka ndenge tokoloba na ndenge nini o déjà ndenge oza wana loko ozotya tembe il faut tinda mbongo moko po tolakisa oke makambo tosalaka eza lokuta te eza makambo bato ebele baza baexemple bazovivre bien baza na baactivité na bango bien bazwaka te conséquence ya likambo moko te kobanga no eloko te tinda kaka mbongo okomona multiplication ekosalema zwa nimero yango oyo bandeko eza teke bake bakutani makambo tobeta lisolo eza teke bake d'abord non na première étape bake bakutani face à face basolola kaka na téléphone otinda mbongo na yo place okozala omona biso mpe tootindela mbongo par rapport ya multiplication na oyo kosenga omonaki tovirele mbongo no na baréseaux sociaux oyo toyebi en tout cas po toloba vérité na obakisa te na likambo parce que nde tosolola boye naza na kati ya résidence mama sa so bokomituna peut-être pourquoi Sandrine ye moko ta kose présenter a expliquer biso likambo ngo ndenge esalami aza na courage wana te bandeko aza battu moral eza bien te na bafanatike ne bolingaka maasa bocomprendre yango eza likambo ekomelaka motu nyonso eza mpe suka ya mokili te mais du moins aza vraiment na courage wana te prochainement peut-être akoki koya koéclaircir bino na bapoint mosusu oyo peut-être na koéclaircir bino te ne fin du compte mwana amoni ke lokwa pression eleki camarade na bi mais yo moto yango nga toloba ye na yo ozo répondre bango positivement te nini tinda ka mbongo bango basala makambo epuis déjà nde ososoli na bango boye kuna ezalaka bongo moyen ose retire eza su te tinda ka mbongo moto aza mutu par pression amonike te tika na tinda taka mbongo yango mpo nazwa mpe kimia so mpe komultiplie soki mpe komultiplie te du moins natinda nanu mpo nazala nanu à l'aise aye kozwa $30 bandeko bakutani na la fille voilà bakutani nanu na la fille te azwi $30 atindeli bango $30 yango mbongo ndire se multiplie te selon ndenge baclose na bango ezalaki baye kobenga ye lisusu parce que ye moko déjà lukaki moyen asakite nde na likambo nayebi te soto ose comprendre azalaki na souci te ya lokoso ya kozwa nde mbongo mais du moins asatisfaire bango na bapression babandeki kosala ye to bazwi $30 bamoni yango insuffisant parce que bino mo boyebi déjà esika oyo miele yali fourmi azangaka te bacomprendre ke atindi $30 na facilité boye comme ça seke toya na rubrique mosusu baye kobengi lisusu pour la deuxième fois babi te $30 wana emonanaki te se multiplie te yo moko mutu il faut nde kose présenter tosala cérémonie sur place yo moko vivre yango comme ça okomona ozwa mbongo no sans problème nde abangi amoniki te oyo ekomaka mosusu a recourir na camarade ne oyo bakutanaki na ye na réseaux sociaux bandeko moto akuti biso na katikati ube na nzela acomprendre ke eza camarade batangaka na ye te mais bakutanaki na ye na réseaux sociaux ntango azoposte babiloko na ye nde camarade na bi te eza mabi te tokutana bango baza bakota matadiki bala kuna lokwa bato bakokende bitendi tokutana na ipel comme ça tokende tozala na bango ensemble kobanga no eloko te eloko malongi eza nango te bandeko ndeko mwasi azwi courage ya obima mpe na ndako akei kokutana bandeko wana ntango ake kokutana bandeko wana bayebisi ye osali bien ndenge oye awa eloko ya liboso tokosenga yo soki tya maboko na yo soki na nzungu tout consort epuis kadena ekangami bapratike moko kaka ya mabe esalamaki wana ndeko mwasi inconsciemment aexécuté nyonso basengaki ye asala et par rapport bayebisi ye ndenge okei boye tozomona ke boza na mbongo
il faut aussi l'effort oye la biso mbongo oye la biso mbongo te mais otinda parce que d'habitude ezaki ya kotinda premièrement plutôt ezaki ya kotinda et deuxièmement ezaki ya komonana otinda la biso mbongo comme ça po mbongo na yo oyo opeselaki $30 à liboso ebima na yebi te so to se comprendre deuxième jour akendaki ezalaki te po apesa mbongo ezalaki po se présenter babaki basala cérémonie po oyo apesaki comme mbongo loko ebimaki te ebima nde esengaki ye moko se présenter alors kokende ndenge azozonga ndako oyo ayaki kose présenter deuxième fois ezalaki ke akende atinda mbongo oyo eza na valeur ya ngombe parce que bacomprendre ke aza na mwa bataki makasi na ngambo ya famille il faut nécessairement basala la cérémonie ya ngombe oyo ezocoûte au moins $800. Allez-y comprendre na baconjoncture ya Congo nalobaki na ebandeli na kopesa age ya mwana na biso te mais $800 ozwa wapi ye kwa tangaka aosala ndenge nini abuka kesa leta to osala koboni mwana zongi na inquiétude aebita osala boni et puis à chaque mouvement osala place nyonso osala baobake oza place telle pourquoi osala boye ke nozo mbongo ti mbongo eza boye oh akomi traumatisé azoyeba ta osala nde nini camarade na ye azotia pression sikoyo yo so yaki ti kuna bazosinga mbongo ozopesa te ozomona te kozomilukela baproblème yo moko allez-y comprendre baloba noki ozomilukela baproblème et puis ce qui est grave bake plus loin kolobake soki okopesa mbongo wana te oyo eza na valeur ya ngombe okobela liboma parce que moto osatie matambe na ye na esika asali bacérémonie tout consort omeki koexécute makambo tolobi te suka no ezaka liboma et puis soko omeki kobeta lisolo na mutu en tout cas oyo koyela yo ezaka liwa mwana komi traumatisé nde sika ndeke aye ko recourir na ndaku ya collègue na ye oyo eza mwana ya bamasa mwana bamasa yambi collègue na ye nenenga bia yebi ke te toza na biso en famille baliaka basekaka masa bazala te akota na chambre ya masa akenda kofungola valise nde azwa mbongo ya masa masa mpe soko aye na ye uti mosala ayebi ne pete kwa bon problème ekoleka parce que déjà na kati ya famille eza famille moko bien instruit penser to makambo mbongo ekobunga tu konso ekozala te ayebi na ye te ekomelaka mpe ngai na yo kovanda no mpe 1 mois 2 mois ofungolaka no mpe valise no te mpo kende koprete attention ke natiaka mbongo mbongo ezalaki to eza te non mais na légérité ya mwana bakamarade bakóma na accès na ndako mpo nini koseka ngai naliaka na bato ngai nazalaka na bato nazalaka bien na bato akenda tia maboko na mbongo ya masa $800 ntango azwi $800 wana ole akende kose présenter balobi nete koya te salela biso transfert asali bango transfert ya $800 bandeko bato wana bacomprendre directement que non en tout cas oyo eza nde este place baminere ya Congo evandi donc kuna donc bacarré minier eza nde kuna mbongo evandaka nde kuna mpo kozwa $800 oyo na pete ndenge azwi en tout cas fo ezalaka este mwana croyant ke ase débarrassé na likambo ya ngombe ase débarrassé na likambo ya kobela mutu ase débarrassé na likambo ya liwa nzoka nde lisolo esili te bandeko mpona koma na au jour d'aujourd'hui tobeta lisolo oyo tokomi le jour ya samedi oyo tozalaki na rendez-vous peut-être na masa tosala émission nde na bandaki na début na bakiki te contre temps abimaki azalaki te pression leki bayebisi ye tozomona place ozali oza na mbongo na maboko pourquoi ozo néglige biso cérémonie oyo tozosala ya ngombe ekoki te il faut bakisela biso quelque chose
quelque chose ande au salake aussi sa formalité nyonso ya cérémonie mona komi traumatisé akomo banga komi banga na nzoto ne ye moko donc ne wapi na obeta lisolo te po baloba so na beti lisolo na kokufa na kobela liboma tout consort a recourir ka pa muninga na mwasi abenge nga na comprendre te o ekomi nini eto yaya sala kako bango balingi soko sali te ndeko na ngai to tuna na nga na yo est-ce que toloba ke réseaux sociaux eye pona koboma to eye pona osala bato ndeti ndeni eza na baye oyo bautiliza yango dans les bons na baoyo bazoutiliza yango mpona kogane na mito ya baninga kolelisa baninga namona yango mingi awa okomona bamama Olive Lukuta bamama Denise Lukuta baobama Lukuta basamuel eto kutu asambwa samuel eto kutu donc bato to baya bakolega samuel eto babeda shu kutu koloba te bandeko so tokomaka kaka lokola bana mikie mpo omaîtrise réseaux sociaux te eza mabe makasi topekisi bino te kosalela réseaux sociaux parce que yango ezocontribue makasi na évolution ya technologie moto aboya yango aza te réseaux sociaux efacilité makambo ebele tel que bapostage tel que bainformation tout consort réseaux sociaux eza mabe te mais il faut komeka kosala keba makasi na esika ozotya lokolo lelo bainitiation ebele ekotaka na réseaux sociaux lelo bandeko ebele balela na kati ya réseaux sociaux je suis pas là pour condamner batutu basalaka na réseaux sociaux kasi tosengi kaka ke bofungula misu bozala vraiment très prudent parce que bato ebele bazala bavictime na makambo etali réseaux sociaux même nga moko nasibira mpe bapériode moko boye choc ya réseaux sociaux mpona kolobaka mutu moko boye ote nazota poto nazoyela bamateriel soit disant mese moko Alphonse soki Alphonse yo salaka effort okoma na aéroport ya Njili bandeko nakenda ntina aéroport ya Njili comme ça okutana mutu moko wana opesi ye kaka $200 yango nde kosalaka ye permettre yozwa bakoli na yo quoi à l'époque ezalaki vers 2018 comme ça donc il faut kozala très prudent na makambo etali réseaux sociaux alors to continue lisolo na biso tozali koloba alors il s'est fait que le samedi quand nde nalobaki masa azalaki te na déplacement mwana ye kosibir bapression ya makasi mwana azoloba eza mwana ya masa te nayebi te so tose comprendre nabi camarade ya mwana ya masa donc camarade ya mwana Sandrine nde pression tellement eleki bayebisi ye tozomona place ozali et puis place ozozwa mbongo ezali mbongo mosu etikali kuna effectivement ntango akende kobenda mbongo wana $800 ayebaki mbongo mosu mpe etikali mais ayebaki nde montant te il s'agissait de combien oyo etikali bayebisi eke tozomona yo place ozali sala effort okende ozwa mbongo oyo etikali en tout cas alingi kodute abandi odute abite nga naza sensi te okende d'ailleurs eza na ndako ya bato nakoba babi soko meki kosala kaka erreur lelo tokotanga mikolo ayoki ndenge wana bangi aye kozwa susu mwana aye kozwa collègue na ye oyo aza mwana ya mamasa na morali kaka ya ndeti kaka aye korendre visite aye kosala mission na ye wana aye kozwa enveloppe mobimba oyo ezalaki na trousse ya mamasa ake nango ake kolivre bato wana mbongo wana ntango ake kolivre bango cette fois-ci ake kotinda te ndenge abandaki kosala comme batransfert akei ye moko sans même collègue na ye wana ti na matadiki bala soki inkisi soki wapi kuna na suka mbongo na mitende na Telecom voilà entrée ya makoko donc batutu bayebi banzela wana nzela ya bakongo
oleki en vrac, hein, oleki Matadi Kibala, donc to banango bien, cité verte au côté nzela ya Matadi Kibala en vrac oleki. Joie niveau. Donc si à quelqu'un se présenter yé moko na des tontons soi-disant na ce qui maître spirituel na bango. Basali cérémonie na bango, basala wana et puis balobi na yeke non pesa téléphone na yo parce que un téléphone o iPhone, azana téléphone iPhone, azu téléphone iPhone, basengi ye code ya clown, abeta po longola, alongoli sim, a remettre bango téléphone, nambongo, basali ba prière na bango wana et enfin balobi na yepe asala prière à souka. Asala prière à souka, soki notre père. Asali prière ne à souka wana pour na lubake asa quitter na ba blocage na ba lien o nyonso ya famille ezo kombrier pour permettre ete que a se retrouver na ba mbongo na ye. Et puis na mbongo o memeli biso eba ke o kozwa eza plus que oyo. Affaire to mettre lisolo za ya combien? Bandeko bele ba komi tuna tonto irano mbongo o ya sura zwa kezaki combien? Mbongo na totalité o ya zwi eza plus de $4,000. Eza plus de $4,000 parce que une victime o peut à se présenter car le big est pas zwa $200 na 260 000 francs congolais. $200 na 260 000 francs congolais. Donc azaki déjà na accès wana okota na ndako na air alingi ya kosala o azango besoin. Donc c'était difficile. Bokomi tuna légèreté yango boye. Yo peut peut-être ozara nango. To condamner de côté tant likambo ekomi mais likambo etali bandako na biso to yebi yango ndenge ezalaka. Surtout ndako eza na bana, surtout ndako eza na famille, surtout ndako eza na ambiance ezanga nango batute. Tango mona zongi bayebisi ye zwa téléphone na yo tchana sac. Zwa téléphone tchana sac, tcha sim na à côté. Zwa mbongo na yo moko o yaki nango. Zwa ngo pe tchana kati après ko saba prière. Allez, bima libanda sala prière na yo ya notre père pour s'acquitter na ba démon pour otikala libre. Tant asali prière na ye aye a récupérer kaka sac croyant que ezaki fermé na téléphone, croyant que ezaki fermé na mbongo. Nzoka bazoli matiti batie na kati. Nga kuna kosenga soki moyen ezali na présenter bino même matiti ngo. Pour ça la réalité hein, pour batu musuba ko kwa ke to ça scénario a eza mise en scène te. Batie matiti na kati ya sac. Bandeko. Batie matiti na kati ya sac. Bayebisi ke soko comme nanda ko fungola sac oyo te jusqu'à ce que biso moto obenga yo. So to bengi yo to confirmer yo, merci beaucoup. Voilà, eza na 50 francs voilà. Matiti yango na 50 francs. Nde yango na afungoli na sac na ye. Alors maman Sandrine le samedi soir tant akomi na ndaku après ko saba course na ye ko récupérer pe mbongo ne moko boye o akene ko zwa quelque part pour na kota na ba activité na été na ba affaire ne mususu te aye sikoyo po azwa mbongo wana acha yango sika bomba ba mbongo na ye tant afungoli valise atala déjà bo valise ezaki déjà ouverte plutôt atali tous ba tieli likolo déjà valise oh nini suboy bandeko afungola tous ba moni enveloppe ezate directement aibe suninga ko se contrôler te a comprendre que ba yibi mbongo après pression ya kotia koloba patati patata ndenge zalaka mutu nyonso ayaka na contribution na ye comme ba idée ate photo tambula il faut que tu kokende l'église tout consort bandeko ba opesa idée ya koloba kete il faut kokende ka d'abord premièrement parce que bible zo bana biso problème nyonso ekomelo na vie ya liboso eza faut omona basala nzambe babondela pona peut-être après ko se akokipe ko se perdre boyebi et surtout masa aza mutu ayute koleka ba malade boyebaki nde ba comme l'église ba prier
par rapport à basala nzambe ba yo lobake non ezaka mutu moko asali je wana eza parmi bato bayaka epai na bino bo intéressé nanu mwana to ba intéressé mwana abi en tout cas nga na yebi te maman na yeba te na bana non ndeni ko ke na saki na ko fungula tout qu'on so valise na ko tu boye na yebi makambo wana te batu kaka nde tolobi mokili ezangaka nango bargument te na bato mosusu te tobenga papa kopo tobenga moto akopo ekataka te ekangaka tomona yoki ndenge wana bi eza mpe ida bien tobenga moto akopo parce que nani pa yaka awa bon napesaka comme exemple nayebi teke eza bongo Jennifer pa yaka na ndaku peut-être po samedi ya lelo tozalaki na ye awa na moi tozalaki na ntongo aye moko bayaki ozonga pa na bango banda mpe wana aye lisusu te tobenga Jennifer ngo azali bake pa na bango Jennifer aza te Jennifer aza te boye babando luka Jennifer enta baye omoni na coin na cabine moko boye cabine cela veut dire que bapression na ye kaka bapele na bango nde basalaka na bato ne wana bamoni na cabine ya Jennifer baoluka yo wala boye babombele nanu kete baoluka mpo likambo te ntango baye nemba moko ti na ndako ya masa to baye na ye likambo ezawa mbongo ebungi Jennifer yo mpo yaka awa epa na biso tolobi te koza muyibi tout ça mais ezaka ke babaki batutu bazalaki na journal lelo na ndako tomeka ko interroger bango Jennifer binga boki kanga muyiba tomboki azui le devant bani ko chama ke na ke nga makambo boye na linga te so bona no yesu so te maman na bango moko Jennifer habite boyo boya bo bano tomboka boye neni ezali kamandaka bato yaka pe kuna seko yebilika mama ngana yebilika mutu apeli babi mono apela boye te kopela boye nano atikala okoma na niveau boye te problème ngo ezani Jennifer na lingi kutu te abando kende babi te Jennifer seko yebilika to benga ka mutu akopo to Jennifer yoki ka likamba mutu akopo Jennifer bandolela mama bolimbisa ngai tala lizalaki boye nakenda opesa bato moko mbongo babai nanga bako multiplier yango bango ba multiplier ka bambongo bato bele bagania fi bongo bato basimbi mutu masa leli kolela mayasa eza pona mbongo nanu te bandeko kolela d'abord ke na ba pratique ya kokota bandako oyo oza na contrôle nango te bandako oyo osatandaka tokota na vie oyo kozala lobby comme retour kozala nini soki peut-être basali yo mabe kuna lelo toyoka na masolo bakoma kozwa bato barin bakoma kokata bato michopo toyoka bamakambo ebele soki likambo eyaki sikoyo tonge tosuka wapi nde yango likambo eza ekomeli maman Sandrine nayebi ke bandeko balandi nga na bokebi tu se poser ba question matiti o tonto yikano che oyo est-ce que ye afungola kite na saki na ya mitali lango banana nzela tout konso ezaki consigne ba biseke une fois soko fungoli yango soko kominda kote obela liboma donc bango chaque parole na bango ezali ka likambo liboma na kokufa allez-y comprendre muto zo bano chaque fois que soko meki ko sala boeto okobela liboma to kokufa ndeko na ngai eko salo ndeti ndeni. Et puis conscience nous moko zo bano ke oui na kendaki kuna na sala ina bango cérémonie boye balobaki na nga boye aux en attitude nini mais soki peka wana te bandeko et soki peka wana te nenga na osala émission boye il y a des messages on nazo présenter bino ba message ezali oyo to comprenaki ke eza association de malfaiteurs eza ba escroc batu oyo bakoma ko escroquer batu na réseaux sociaux en collaboration na batu ba misala mabe na batu a science basali message lelo na 11h17 message basali eza nini Jenia komeli bango message abi téléphone nanga ebungi naza nanu na esika ya kotia simite parce que balongoli saki esim bakomeli d'accord sokola mai ya mungwa pendant 3 jours sokola mai ya mungwa pendant 3 jours
wana message ezokota bandeko ngana yo ndenge tosola boye message ezokontinue kokota sokola maya mungwa pendant 3 jours après nakosala cérémonie epai ya Seigneur Ibu pona ezonga nini ezonga parce que Jenny a comprendre que après kofungola sac a retrouvé matiti bozomona na 50 francs basuki wana te balobi Seigneur Ibu alobi eza ba force négative nde babundisaki yo ya famille na bino photo bwaka 33 plateau ya maki na mai pona mbongo na yo ezonga babwaka 33 plateau ya mai ya maki na mai po mbongo na yo ezonga donc baza toujours assuré que Jenny azana bango ensemble Jenny okota toujours na politique na bango et enfin ndenge to solola message ya suka oyo koti na 12h34 balobi tinda mbongo ya 33 plateau ya maki tokende na inkisi kobwaka yango nga nazobunda makasi pona yo vraiment bandeko eza pasi bokomituna pourquoi masa abombeli mbongo ne na banki te lelo babanki eza nango ebele ndeko ezaka volontairement kotia mbongo na banki il n'est pas exigé na mutu atia mbongo ne na banki oui na bapays développé toyebi yango ndenge makambo ekendaka oza na temps ya kozwa mbongo nobombaka na ndako te mais biso na baafrike surtout na bakongo na biso oyo il y a des gens au peu bas habitués à kochambon na banque banque pour ne pas dire que maman Sandine a habitué à kochambon na banque TT mais ils allaient qui par volonté andima qui a gardé mon ndako parce que santa qui danger morote ko ya kochambon ndako peut-être ko na banque voilà l'histoire o ekomeli biso na ngambo mama sa to soutenir ndeko to ekosala demande te to ekolela te na babaku bosunga maasa za na mbongo te tout consommer to lobi o aza touché na problème ngo a considérer likambo to yebi ke tozana événement na biso le 15 février bientôt là to kozala wana mais maasa aza bâti na morale et surtout na pratique wana eza très dangereux eza vraiment très dangereux boyebi ete moto atie maboko na poche ya moto ata na papier mouchoir na oyo ya pamba amemi na ndako moko boye soki oza na Yesu wana te soki oza na Jésus Christ te obanalizaka makambo eza pe mabe komona nyonso normal te ke te bakosala eloko te c'est fini non eza parce que aza mwana na Nzambe et surtout bato bakoloba akangisa ye tout consort Jenny wana fo batie maboko nalobi bien que dossier ezali ndenge toza awa na kosala émission mama na Jenny azali bandeko ya Jenny baali maman Sandrine azali bazo solola mais ça li passe mbongo sekei mbongo kozonga te voilà merci beaucoup na bino tout bolandi biso na Clé Média Télévision bo liker bo partager bo aimer eza pasi esali pasi et surtout na ba période toza na bitumba na mboka na biso ya kolezo moya na pasi YouTube eza très difficile batu musu bakanza ke YouTube eza ngo facile ba komo sala mbongo ti Sandrine ye akota ba vidéo na to akoti na moya akoti na poko yo pesa na ngonanu basoka bambongo ya ba $4000 bobo te basoka bambongo ngo eza te babuka kana makasa likolo na nzete kota sala no analyse moko
Quand tu as une analyse, moi, je ata $200, ata $100. Au moins, difficulté dans YouTube. YouTube, ils ont un caprice, le là, kangi nan. Le là, droit d'auteur. Oh, le là, kati monétisation. Bon, mon facilité, bandeko. Tu banaliser dossier en côté parce que c'est le logo est si passe. Et puis si vraiment passe. Merci Nabino, merci na maman Elimbiz. Lobo benga ginga maman et ça ginga plaisir. Merci. Zamba sunga ozala bien. Merci na maman Zozona End. Merci na maman Afima Emba, merci na yo, merci na maman Kati Kanik. Maman Odacia, na peso mbote belé na France. Ozoti kangate mikolo vraiment maman Odacia la muki makasi. Abaku Katongo, to bosani yote. Papa Alba, na peso mbote, Papa Alba Bezi, l'aigle, bambote no yangwana. Maman Marlène Ndaya, na peso bambote belé na famille mobimba na papa, na libota mobimba donc, vous avez vraiment belé, bozolanda biso, maman Irène, balobi beauté naturelle na poton, yaoui yango, vous avez vraiment belé, bobengi biso na dossier OASB, bobi tonto, bo continuer toujours kobunda pour na MAMS, on est là toujours pour nous soutenir ici la Bissalou. Rendez-vous zaka les 15 net au lobby. Tout ça l'effort. Bandeko ba moni ke ba ko soutenir pe massa nga za banki te pour no bo makambo. Bo soutenir massa. Tous on a besoin présence signer les 15 wana. Aza affecté na moral, aza vraiment choqué mais to réconforté ndeko. Mikoleza, to tika na 5 jours. So moni ko ça pe geste ça pe mabeti. To ya pété awa poto beta tango ke yondo pesaki. Parce que d'habitude, bato belé bazar na besoin lo kwangote. O moni ko soutenir ndeko. Sandrine télévision na olinga ba analyse maman Sandrine. Olinga ka ba dire na ye, ba propos na ye, ba argument apesa rabino. Tant on likambo komi to se soutenir voilà. Merci beaucoup, tout le monde à la prochainement. Bye bye.